bienvenue Vieux Zoro Mabiala. Nayambio vraiment nesengo na kati ya basi ya Congo. Merci mingi na kokoma na plateau na biso ya basi ya Congo. Chaîne oyo eza chaîne moko sa promotion ya basi et puis tozolinga mingi eza chaîne mon pédagogique. Nayebi ke yo za muta polémique mais polémique pe za bien pour théâtre. Comme biso eza pe pédagogie. Donc so yena moi pilipili hein et ko sunga peta musuba mabala mukapo moni biso ba mama masolo na biso musu to beta ngo penza na clarté to kenena on a quatre chemins mais na sepela na opposa mutu mo lo ba direct lo ba direct yangwana to sepeli to invité na basi ya Congo en tout cas bienvenue pe merci mingi na présence na kati ya chaîne oyo. Alors merci balandido so baza ko landa biso na basi ya Congo biso to ba mibali ya Congo mais to ye na basi ya Congo parce que ezali idéologie ya mama Betty azwaki pona ate la gabiso ba mama ponga pe naza papa o na botika ka basi ebele ke mibali anaza pe na mwasi na ndako déjà 43 ans na mwasi na lia kaka bor moko alors soki nazo wumela na ye yango ngaki na ya na expliquer bino soki ma Betty atuninga motuna comment osala ke boza la 43 ans na mwasi kaka wana o changeaka te. Parce que les jeunes lelo, en tout cas, ils ont 10 ou 15 ans de mariage et comment un peu rare. Ils ont la série 7, série 8. Ils ont souka 5 ans. Si ils ont 5 ans, on dirait qu'ils ont brevet et puis ils ont débrillé. Mais 5 ans, ils ont le voilà. Ok, vieux question à ton zong là, on maintenant s'est présenté là nous, on a présenté, on maintenant yo monde nous s'est présenté à Zoro Mabia la vie les news. Nandenge penda on ezali kombo na ya musala, hein, kombo na musala mais qui est Zoro Mabiala? Alors Zoro Mabiala c'est un monsieur qui est né à Kinshasa. Donc depuis 1958, ngana bomba kambula na ngate. Alors, ceux qui beaucoup l'ingangate, tant on a dragué bino, tant pis pour vous, mais ça âge nanga. Donc, ngai naza ancien cireur de chaussures, au bino bobenga kaba ciragère, mais balubaka cireur. Nazaki ko ciré ba sapato na rond-point ngaba. Après na mati niveau na koma ki receveur. Après na eko koma chauffeur. Après na eko kendenzela ya Angola. Ti na eko ya na Italie, na ke na Pologne, na fadi na Allemagne, après na eko koma na Suisse awa. Et puis nazali patron boss ya page polémique oyo babengaka les news de stars congolaises. Marié na mwasi kaka moko, 6 enfants, 14 koko. Voilà identité na ngai yango wana mabeti. Tam so boko kota duti makambo na lobi mais eloko moko ko confirmer bino o na sala po bo na ko sire sapato boko mona te mais ya ki receveur na ko betela bino akapela moko o na zaki ko sala na baline wana. OK, betana. Te lemba. Ma te kianza. Na beta lisusu ligne ya Monga Fula. Monga Fula zone. Après na beta lisusu Gambela victoire Gambela. Voilà babilo ko nga na sala yango wana. Wow. Vieux Dengaba à Suisse. Oui. Des sireurs à Mokonzi à Boss. Oui. Wow. Encourage kabana oyo bamonaka ke baza na retard nga na leka na nzela wana. Naza na batu pe ba na poto awa. Bamonanga bazaki na université à campus bazako lekanga wana bakoma ba docteur banani balwaka segare sire mes chaussures même bana ya memokini makengele baza na Allemagne bato bayebi memokini panisanga ngwana donc bana memokini nazako sire ba sapatu epai na bango babenginga na ke na sire en vrac il peut vous dire ope bayebinga na rond-point ngaba bakoyeba nga mwana gombete na mwana rond-point ngaba nandi makango voilà vieza okamwa parce que moi na poto batu nyonso bakomaka bazala bato mbongo bazala bien eza rare okutana na mutu andima témoignage alo bavma témoignage ne vérité parce que yango ndezo je crois ezo boma biso ba congolais e mususu ozo bomba vraie histoire na yo po ba monake oza oyo zala raté. Non, ma bêtise, ezo sala mabe makasi bazo bombela batu vérité parce que mutako monake akosuka kaka na niveau wana. Or, ce qui mutazuni oti modèle neti ngabo naza bogar.
nalobaka naza vie na bino ya bogar mutu tango amoni ki azosala cirage ayebi ke un jour nakokoma mpe lokola vie wana azokoanvie mutu baanviaka kaka mutu nakoso te mabeti baanviaka kaka neti nga naanviaka un jour nakoma président ya Congo comme naza des pères et des mères congolais naanviaka mais oui, poste wana il faut rêver. mais oui